L'église catholique organise une veillée de délivrance et miracles tic-tac. Thème sur toi, la gloire apparaît. Vendredi 17 juin de minuit à 5h du matin. Et dimanche 19 juin 2016 de 10h à 14h avec les deux hommes de Dieu. Venez nombreux, venez nombreux. Le docteur Martin Essomba du Cameroun et l'apôtre Francisco Nathan Tic-tac. Venez nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui avez des problèmes, cet homme de Dieu va prier pour vous. Donc il y aura des délivrances, il y aura des miracles tic-tac. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Une seule adresse, 56 avenue Président Wilson, 93 210, La Plaine à Saint-Denis. Bus 153, direction Porte de Charpennes. Pour tout contact, veuillez nous contacter au numéro 06 59 93 62 94. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon souvenir nini ozo garder au Asali. En tout cas, président Sonnier Chomo, il y a ba mort ya ba paraza to bana rozwa. Mais il y a mon piku penza, c'est to bano sala metisa. Moni metisa to bana tourner mingi pembe na boyoma wana. Et bana sala ki à chaque fois toza wana to saka oseka. Mamna lo batito meteo ba ebi. Bon. Biso na ndenge mibeko nzambe lobi faut que la reconnaissant na moto apesaka ata mai. Parce que le président Sonnier Chomo ba apesa biso. So be sombe na mai. Ezalo waneti osombi demi régie des zones. Donc ba mayo amelisa biso. Yango lelo to yeko bimisela e kolela e kotoka pona e pona kopesa e au revoir paix kosenga nzela na e ezala polele Congo France
place à vous. Bonjour. Bonjour. Président Saïsaï, Tomoni présence awa na matanga Sonia Tchombo. Tobi que Sonia Tchombo à soutenir l'artiste Ebele. Ba bon souvenir ni ozo garder au Asali. En tout cas, président Sonia Tchombo, il y a ba moro ya ba paraza to bana rozwa. Mais ya mu piku penza, c'est to bano sala metisa. Moni metisa to bana tourner mingi pembe na boyoma wana. Et bana osala ke à chaque fois toza wana tosaka oseka. Mamna lo batito meteo ba ebi. Bon. Biso na ndenge mibeko nzambe lobi faut que la reconnaissant na moto apesaka ata mai. Parce que président Sonia Tchombo ba apesa biso. So be osombe na mai. Ezalo wana ti osombi demi régie des zones. Donc ba mayo amelisa biso. Yango lelo toye kobimisela ye kolela ye kotoka pona ye pona kopesa ye au revoir pe kosenga nzela na ye ezala polele kosala malamu lelo ekoma kopese koleka kosala mabe mabe ekoma lokwa papier donc moto asala mabe lokwa donc eloko moko apepele siko tala kilo ya bolamu mais ya banda ko sala bolamu nzambe atala kilo ya bolamu wana atala ba pepele ya mabete atala kilo ya bolamu afongolela enzela ata na mai o shega melaka ata na kolia o bana sai baliaka un jour pona e apese sika ya kimia na lola na kombo ya Yesu Kristo amen. Sigo Congo Mikolo todo tangsara ba pinzo ni to perdre grand artiste papa we mato perdre sous président Sonia Tchombo to e baté yo mo pende ko vendre bo mo pemi o ki sous muta kufi la mort pour toi et comment bangi sa otonde ngai liwa e bangisa ngai te parce que nasina comprenant ko ignorer liwa eza tant tozo pema biso noso nde toza be tokanisa neti yo okufa te yo tourner ezande fin du monde nzamba ye azwi batu yo mati mais pendant que toze la fin du monde ba mobutu bakei yo legi mobutu nani ba Saddam ba papa wemba belité eloko te azo yemba première chanson deuxième chanson troisième chanson papa mutakei. Donc la mort existe et nous devons maintenant être prêts ya koyamba liwa kozala prêt ya koyamba liwa eza kosala bolamu ko limiter mabe omoni
ba président Sonia Tshombo bazali pe na mabe na bango mais tala bolamu na ye sikoyo bato nyonso baolela nga na bile ba matanga ebele tokenda bato baolela papa tozala ine bien mais bato baolela soki na problème nazwaka 100 nazwaka 200 nazwaka 300 donc bakolelo na yoki na beti des inventaires bato baolela déjà ba 60 000 oh non na muke ba ye bao baoya lobby nazwaka 5 000 nga 2 000 3 000 donc matango chaka litoyi kote bato baolela sala inventaire yo moko oyoka Sony ventilateur, t'étais climatiseur, Sony ventilateur, tous les gars, ventilateur, Kamata, climatiseur. Regardez vos souvenirs qui toko, qu'on perdre papa avant Boé. Qu'on perdre Moutora et Chomo, est malade. Parce que Nzambe apesa yo mbongo, Nzambe apesa yo bolingo, Nzambe apesa yo okabaka, et salama pour na batu nyonso te. Donc et Chomo, azaki na bolingo, azaki na motema azako sunga et puis azaki okaba donc echomo sali mingi pona biso ba artiste comme na misu bala avec Nzora Boé echomo sali mingi asali mingi pona ba kisangani nyonso batu boyoma parce que via bandako telema vraiment via akundi batu ebele via asungi batu ebele via tangisi bana ebele via sungi ba pauvre via sungi ba orphelin via sungi bana ebele via sungi atanga moko via sunga pengai donc via pesa ngati ba mbon na ke sa clip donc via asunganga ebele donc kozanga echo mona Kinshasa oyo kozanga echo mona Kinshasa oyo eza kolela chaque jour donc to bossa nango te parce que mo mpiaka ezala ko vamna mo mpiaka na mena mo vie nanga netinga ako gangela nga ako benga nga mo ayi mo benga bo fininga do vie azalaki pena bo moko kati na biso ba artiste moi ce n'est pas climatiseur alingaki nga pe mingi omona Sony faut sunga miss Sony miss za mwana yo moni ndenga koli faut sunga ye mi na ko sunga miss do vie alingaki nga na motema moko donc nayoki pasi kokutala vie nga na kati ya cercueil ya tolela na biso kaka toleli wemba on tient le bateau père de bataminene au bapena basungi musique makasi toleli wemba de la susu baobali susu vient biso prêtre mutasunga baswahili bakoma oganga boyoma na grâce à echo apesa baswahili valeur na Kinshasa oyo olo muswela koma oleka ngapa na mutaki sangani donc ndeko na ngai Nzambe azwa lokumu po yende apesaka ampisi yende azwaka mais kozanga echomo kati na biso eza souci ya mokolo na mikolo ekosilaka nango te donc que son âme repose en paix donc ndeko na ngai donc bata oyo tolela kaka donc nayebi te so Nzambe akoyokela biso mawa kaloka akufi lelo kadogo akufi lelo echomo makufaki lobi donc alandi echoyomo nayebi te eza mokano ya Nzambe souci to Nzambe alingaki bongo ezala bongo ke ye akufa lobi ye akufi lelo donc Nzambe akomosala babiloko moko boye poto ebaka ke ye aza munene ozomona ngo te yaya tozalaka bana mike makambo mosusu mpe toyebaka yango te mais tokomokola ya tozomona makambo ebele na vie donc tozomona makambo ebele na vie eza pasi. Merci beaucoup. Bonjour Eric. Bonjour. Tout le monde a makasi, tout le père de vieux Sony Tshombo. On a vu que Sony Tshombo, il a beaucoup fait pour les artistes. Franchement, bah témoignage né côté wana eza ebele. Bah bon souvenir nous regarder pour na vieux Sony Tshombo. Président Sony Azaiki bon. Bato baebi carrière nanga ya musique. Série mo bonakena nango va na Brazzaville, hein? Dans le long quartier latin ko va na Brazza. Tout le Sony présent Sony qu'on a na Brazzaville muto. Asenga na zonga kin, na continue musique na kin. Donc, yene mte zong senga Kinshasa. Afutelinga billet na Kinshasa. A loger ngai na l'hôtel Phoenix d'abord, après aller aux Olanga Pesenganda comme Soussou, na nani na bon marché wana. Nous sommes dans un souci que nos carrières n'ont pas été liboso. Donc,
Mouton on a perdre d'abord un Moutou étant que papa parce que Nabo Motoboye azaro zonga lokola mwana la musique azaro le roi président nanga ozomona président donc tanga ye na ye asenga bino lokoza expérience makasi koleka ba petit frère na yo collège noble zala on a encadré bango. C'est comme ça que non, avec Collège Noble, tout cela qui album il y a Sambala. Oyo, tout cela qui on a Brazzaville, après tout ça l'album on stuti, album Asuka Oyo la Kadoga tout ça là. Nazala qui toujours on a bango ensemble. Donc on a perdu un papa, on a perdu des producteurs. À part Kofi Olomide, producteur Nangamo Soso, président Sony Chomo. Oyo, à te bélir ba éviter que non c'est vraiment un tout pour moi quoi. Donc on a habité nazo les banana là donc na yika lelo parce que nazo lingana ko kini kwa matanga ba belete na lelo na lilaye bon je sais pas à cause de l'éternel parce que na sina imbele pe banzembe belé na continuer imbele sur banzembe belé l'album nanga nazo sala siko naza en plein studio oui puis makala mingi été produit par F Victime Fali Poupa. En tout cas, je ne manquerai pas qu'on immortaliser Pays de Soussou avec cet album. Alors, bonjour, en tant qu'artiste, Tomonio, la matin à président Sony Chombo. Naebite so ozala bon souvenir à président Sony Chombo pour installer belé pour un artiste en tant qu'artiste. I love you more. I love you Sony Chombo. Bolingo, I love you Sony Chombo. I love you Sony Chombo. Bolingo me fondaka kuna na katantima. Paix à son âme mon vieux Sony Chombo. Voici l'homme, les bouloumans zengele, les vieux bamaï. Océan, Yamounene, Sadate, Papa Erickson Sadate. Donc, mon vieux père, son nom, c'est mon ibiso, tu as pour na matanga, il y avait un abisso. Papa Nangaï, on a père Nangaï. Donc, Samala, Kolima Zapata Bina, Koli Kobo. Donc, à l'époque, c'était moi le chef d'orchestre. Donc, bon souvenir, ça tellement ébélé. Tellement ébélé. Donc, il vient à Salanga, Façonanga, Potote, et Lokote. Donc, nous avons un moyen de faire un marambo. Nous avons un bateau la biso baebi. Nous avons un les rois de la forêt. Ah, mais petit on a collège nommé les rois de la forêt. Tel niveau référence, boss n'a pas de donc à combien que non à partir du collège non on a évidemment à livre vitesse. Et puis voilà. Donc pas de commentaires à faire. Ils ont trop. Donc on ne peut même pas s'exprimer quoi. Donc si on a bête moins que ça, pourquoi parce qu'on va comprendre que on a toujours reconnaissant dans la vie. Par rapport à comment Léon bien que tu as sur le collège, normalement Léon a wingé, mais place na outil. On a toujours vu. Et puis on continue toujours on a toujours reconnaissant dans acte, dans considération, on a ça, dans valeur, on a ça. Donc pas si quand on monte non les la vie bazola ba pongi bazolia soki wa bilumela mela mabino web na matanga bola ça que vie aki patriote alinga batu mingi a participer na mambele mais c'est na munene ya musique congolaise donc ana ma qualité belé pour na mboka donc faut les na honneur buzo baté bat baoya buzo baté to contrôler respecter mukolo yo policier tout ça civil tout ça policier pour ekene malamu. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, bien mon bon image, bon interview. Tozana matanga président Sony Chombo donc on a soutenu l'artiste et bien la carte Congo RDC. Il était toujours là pour les artistes. L'artiste la président Sony Chombo sur les 1000 pèse donc lui il était là pour les artistes. Donc Tobanda na nini et utaki morga cinquantenaire après les cas qui bohema et ils a exposé na sima palais du peuple. Donc l'obisus Tozana pona image. Merci beaucoup aux fidèles de Congo France, moi-même Nzemba London, ma Moziki, ma Lolo Loris la Congolia, je reste ma bien la moteur de recherche le plus rapide. Fanny Bongene la poupée de Paris, Nyota Motema Laurent Nagata Rotterdam. Je dis merci aussi à mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin. José Lipumba et à notre grand cordon, Franck Dissouka Stemai, Mouna Zaina caméra, pour l'image à Sarah Ramazan, la Chanel Bimakito Roboé et Tracy Pro la même magique pour le montage. On se revoit pour une prochaine émission avec plein de surprises. Bye bye, au revoir. Congo France. Site ya Kolo Masolo danger.
masolo kitoko. CongoFrance.com. À bientôt. Ok, merci, au revoir. On t'assure. CongoFrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. CongoFrance.com. Site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko.